Vous êtes sur YoNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel. Missalande. Que le mariage soit honoré de tous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout. Merci pour votre fidélité, confiance et les abonnements. Ils se sont accordés à mener leur vie ensemble et que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Félicitations à Fanny Massoudi, FM, Libala, Neka Ezalaka, Nangambosu Yab artiste, comédienne, Babalisi, Moko Yabango, Fanny Massoudi, Oyo, Asala Moussa bien, voilà, les lots vraiment, Maramning Ezalaka, tout le monde est mon photo, na Babilili Moussousou, remise de biens. Déjà, il salamaki vraiment célébration entre les deux familles, quelques invités, nengi à la kaka, tout ce déroulement, puis ambiance ka nengi salama parce que tant ba nous balé la katoara na bango, tant ba sepé la rapétoire na bango, tant toara il ça la rapé bien, il ça la biso bien. Voilà, un grand merci na bino nyon soto na bilili. J'espère, je crois comme d'habitude bozala bino de cité. C'est parti. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonini maman. Ah papa, nane sengo ngata tata mwasa Fanny. To balisi Fanny na biso côté papa. To lati ba super wax. Côté maman ba lati ba super wax. Apesi biloko nyonso oyo donc muto ko simba za lisusu te. To balisi na $10,000. Taka star munene kwa Fanny Massoudi. Apesa biso kombo oya munene to yebana lelo famille Massoudi pona ye. On comprendre donc ndenga za wana na makamane so sala kaza OK. Ndenge pas juli bala na ye tozo pambola ye. Donc azala bien na mokili. Akeli kota ke libala na ye alinga mobali na ye. To pambola bota mama passa 6. 6. Abota mama passa 6 azala baleke bele. Donc ndenga za wana mi oyo nyoso to zika. FM na biso yende azana top. Toza lelo mukolo na biso to sepela tozo bina tozo lamba mutako lula yaza susute. Tosi tozui déjà otozui wane kokie. Nde bolingo ne yangwana. Conseil no ko pesa moi na Fanny Massoudi. Conseil ni na pesa na pesa il faut alinga mobile ne makasi. A respecter mobile na ye. Alinga en tant que papa ya bana na ye. Yenda communion so ya ye. Merci beaucoup maman. Fanny azo occupé botika Fanny akende Nzamba lola apambola ye abota ba mapasa tozela ba mapasa FM kende liboso yo oleki bango pe oleka bango yo penza wali banga FM ndenga okende wana ba camarade nyonso ya mabe FM otika bango o nyonso ya mabe ba conseil ya mabe FM otika bango FM a continuer kana bato ba pese ba conseil malamu bato nzambe ba conseil malunga po avana na libala po lobby azana posa ko pesa pe bana conseil bon te papa. Voilà, nous évoluons petit à petit lentement et sûrement avec l'ambiance. Il y a famille déjà biologique, il y a maman Fanny. Donc voilà. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour maman. Malam. Bonne ambiance avec la grande famille Likamuneza. Vraiment tozana sengo makasi ngai naza ya Fanny FM. Vraiment famille apesi biso esengo makasi na libota. Ba misu ba lobi ke ba artiste ba balaka te. Ba artiste ba zaboye soki ndenge nini. Ok, bénédiction dans ta famille. Conseil mouké au sa Fanny et Rosane. Conseil au sa Fanny. Tant que grande sœur n'est dans un PC conseil libala babate la kango.
balobi nini mwasi fo azala soumise na mobali na ye. Conseil biso tokopesa ye Fanny ayeba kozala soumise na mobali na ye, ayeba kotosa ye. Loko alingi mobali, alinga pe libota ya mobali. Atosa mobali, o mobali akoloba na ye, ayoka, asala oyo, kosala esengo mobali na ye. Lelo bo préparer nini pona boyamba babokilo na bino? Nyonso toza motema kofungwama to préparer poste oyo ezaka oyo bango balingaka kolia. Oh bango balingaka kolia po bango balongoli biso soni. Biso pe tosala esengo na bango. Est-ce que bokilo déjà comprendre babokilo no balingaka nini? Oh ngala yebi babokilo na biso lo balingaka ndakala, balingaka tulabeni, balingaka nini kambanyoka, balingaka nini oyo mbiso nini chilebu na makayabu oyo ya Lubumbashi babenga nini bito. Nyonso tosaleli bango na basoso ya kotambola, nyonso tosaleli bango. Bwaki makolo te bwaki mutu. Nyonso na mutu na makolo na michopo, nyonso ya bango ezali. Donc au rendez-vous, ambiance avec babokilo, belle famille, bazana na bango dessus. Vous allez jamais dessus. Tosaleli bango posa na bango na ndundo yo ya babenga ngo ni ndundo yo. Mujibu. Nyonso ezali. Mama bibi ko yuze koloni. Biso toza ba Swahili bangwandi banani. C'est bon. Donc c'est que bengi ba consulter ba luba po na ba belura na so. Papa, omoni toza na kati ya Congo. Tant que tovandi na kati ya Congo, il faut toyeba nyonso wana. Eza pete ke Fanny mutaliboso abala muluba. Bayana pe balekaki bamisu abala pe baluba. Toyebi baguna bango, toyebi ndenge balelaka. Donc maîtrisant babokilo ba la désuité. Maman, est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à maman ninga autour ba babokilo et salama ninga parce que la grande famille aujourd'hui baza pena na esengwa ya babokilo na bango. Merci pour la parole. Nga nazali tante ya Fanny. Azaka batantine ya bajene toza bamikolo nyonso basi bakendaki na biso nde toyozwa relève na famille babokilo en tout cas baozala desite tolobi ntango bango baye mpo bahonore mwana biso mpe fo tosepelisa bango lelo soki baye en tout cas emarke bango mpe ke famille wana bayambaki biso bien famille wana en tout cas batiaki biso à l'aise eloko toluka tosala mpenza tosala le meilleur de nous-mêmes mpo tosatisfaire bango. Oh, mon toit bimisa mbongo na ya libala ya honorer moi ce n'est pas chose facile. On va mutu moko nanu il faut to pese respect makasi, il faut to yeba pe ko honorer famille na ye na o basale libiso en tout cas ba ozala décidé. Merci beaucoup maman, on va continuer toujours dans l'ambiance wana en famille. Peggy image on est ka bandeko bossa la musala donc comprenez messieurs dames comme je disais que le mariage soit honoré de tous. Et ils se sont enfin accordés à mener leur vie ensemble et que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Nabilili Mozomona, Lelo Ezali rencontre les deux familles. Déjà, ça a remise de bien. Parce que Lelo Ezali vraiment, Lelo Fobakutana, et ça l'a bien éca et ça l'a. Donc, voilà, ambiance, je sais pas. Ah, ok. Toi qui n'est pas à papa. Ok. Bonjour, papa. Oui, bonjour. Moni pe meno dangereux. Oh, yango papa zo rapide. Ouais, mais kasi ngande papa te. Ngande papa oyo azuma kamunyo surtout en charge sur moi. Yango na zio yanga ya papa yango. Ah. OK. Et c'est nous allons pona mokola lelo d'abord première. C'est moi zali kobalisa mwana. Donc kobalisa mwana ezali loko parents ne soit la mokili. Donc atangisi mwana atangisi mabali. Donc au parents ne so boti mwana na yo eloko parents lingaka mwana bala ndenge abali boye. Ou papa aux biloko na onyo surtout sengaki bakokisi yango donc wana opamboli mwana opamboli na mobali iska ko kene libala abotela nga bakoko donc esengo naza nango moya oloba mingi penza ezali nyongo ezate nyongo ko tolingaka te nyongo te donc ko pe ko zala te. Merci. En tant que parent, Lelo, comment est-ce que vous préparez pour yamba babokilona? Nakasabi yo moko moni ba maman ndenge bazali na kati ya bilubu baza motivé donc balingi babokilo penza tango baroya baloba ke no o penza bazongi na mbujimai on dirait biloko euti na mboko na bango yango baye ole yango na Kinshasa.
donc ndenge tulingi ezala ndenge bakozala honoré kaka ndenge esalema ndenge esengeli bakozala plus honoré même bakozala même plus honoré. S'il faut dire un mot, pas Fanny Massoudi, en tant que papa, conseil, motivation, orientation, quoi, vraiment, ce que je peux dire à ma fille est que, comme Andimaki, Kozombongo Alibala pe sangai papa, c'est-à-dire, Ngai na pas mbola qui na fungoli banzela nae. Na pesié, azana boto c'est pas mobile nae parce que la Bible nous le recommande que femmes soient soumises à vos maris. Donc moi, étant que papa, j'ai dit à ma fille, kuna okei, kolingate ozali kola mobali. Quel que soit rang social, quel que soit rang social, quel que soit maël, mobile, il y a toujours mobile, il faut toujours l'icolo. C'est ce que j'ai dit à ma fille. Merci beaucoup papa. Tout le monde peut papa Mopandi. Papa Leki, est-ce que vous rajoutez nini par rapport à la cérémonie à l'élo, ils ont à l'honneur hein, parce que bino ba parents ne boyo mérité, besoin quand même temps ya ko éduquer, ya ko orienter, ya ko pesa ba tolita ngonyo c'est pas ba na bino et l'élo récompense to récombe o et pesa mi pa na bino. Est-ce que lilo ba roba kisezali pe ba conseil pour na moi na famille? Ba conseil ezali to elo ka makasi to sepeli, elo onyo sezaka wazate, c'est nzambe nda lingaki ezala mkola lelo. Tosepeli mingi topesika bokako swa na famille oyo biso tobalisi na famille wana esengo za makasi donc esengo ngo tozoyeba ndenge to mission la poko tant nyata balokola danse awa po ezali somo opana donc tozonga kobina na nkolo mais siko toyo kozonga kobina kobalisa mwana donc za ba méchant ezali mais méchant ezali ozomona to bani tozokolia tozokomela ba méchant kati esengo ya to pasuka nzoto po tosisa. Merci beaucoup. On va évoluer toujours au rythme. Il y a une interview na biso. Bon, on va bloquer Salema. On va campagne au cas. Ils ont des détails. Filmer des détails. Maman, Boni. Vous êtes bien. C'est pas les mingi. C'est au lingaka to qu'on voit bien pour comprendre que c'est un makasi. C'est vraiment lobati. Et ça va makasi. Voilà. Malgré vous qui. Merci beaucoup. On va prendre encore les amis de l'autre côté. Yarabo. Ah ok. Yarabo. Ah ça va? Ça va Yaya? Ça va bien merci. Tu t'appelles comment? J'ai lu dit. J'ai lu dit. Ok. Mais tout le monde Yaya Bali. N'habité mot de motivation ni noko ebisa Fanny. Azala heureuse na libala nae, atosa ba bokilo nae na mobile nae. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. T'as pas trop à dire. Hein? Non. Merci beaucoup. Il y a des petites sœurs aussi de l'autre côté. Ça va? Ça va bien. Vous comment? Moi je m'appelle Daniela. Daniela et Georgette. Voilà, vous avez à moi dire déjà pour Fanny? Oui. On est ses petites sœurs, on est très heureuse comme elle s'est mariée, qu'elle puisse écouter tous les besoins de son mari, pardon. Que son mari aussi puisse écouter ses besoins, qu'il soit béni, que son mariage soit toujours protégé par l'Éternel. Daniela, qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à ce qu'elle vient de dire? Et moi, je veux qu'elle puisse aussi être heureuse, qu'elle soit contente, qu'elle ne pleure pas et qu'elle vit avec l'Éternel. Ok, merci beaucoup Daniela. Merci. Voilà. Il y a une maman de l'autre côté, toujours avec elle. C'est bon? Bon, je tiens. Ouais, maman Yohana yene. Babi, maman m'tayambi biso avant. Tu comprends, maman bien aujourd'hui Siba. Un peu de détails déjà pour tout le monde a quand même ambiance n'ingé Salema. Toujours ça se passe toujours comme ça avec la belle famille. Déjà côté Fanny Massoudi, actrice comédienne au hasard qui émergé à Nakata ville province à Kinshasa, comprenez. Donc ça a bien. Il y a toujours maman avec na posa loba. Voilà. Bonjour maman. Bonjour. En plein élobo, yebisa biso non likamuneza. Awa toane sengo mwana biso FM abali ngala tata mwasine ngala za semeki ngala muluba ngala za voisine ya tata mwasine
Arlette Massoudi o baobenga général nga na voisine na ye tokopérane kitoko yo na lobaki lelo na yo osepela na zika maboko nga na muluba papa nga na ndeko na yo na zika maboko pona kosepelisa bino honoré Fanny Massoudi na lambeli na saleli bino tusha na saleli bino ndakala na saleli bino sensa na saleli bino mujibu na lambi pondu na biso oto bengaka kaleji et puis na lambi ndunda oto bengaka chiteku na tie julu na kati pona bolia bo sepela nzamba pambola bino bobota bande ebele boza na kimia esengo eumela na couple na bino amen. Moni touche ezotoka na moto lowelo mosusu ba composition nyosali po sala touche na boya mbelango ba bokilo malamu composition na stali po touche ezala bien to ya bokilo malamu na tie matungulu na tie marinade na tie tomate na biso ya mbuma na tie ail. Donc babokilo bazala discuter lelo babokilo bazala discuter ba osepela po na saleli bango makayabu babengaka bitoyo na saleli bango nzolu na biso ya mboka na tie tilwa beni na kati nazo salela bango mutu wa mbuji nazotia mutu wa mbuji wana nazotia ngo pe tilwa beni et puis na saleli bango ya biamunda biambuji nazo sa ngona tomate ya mbuma balia basepela. S'il faut dire un mot na belle famille obaoya na munoko na bango okoyebisa bango nini bete yango po bayoka ngo bazana nese na munu ba Kinshasa kiluba Kinshasa be o maîtriser quand même ba repas na bana betu betu abu njimulamba bintu bya kwetu Jimulamba bimpa même jimwanenu jaini jitalala amen. Merci beaucoup, comprenez Moulouba Kino, ça se passe toujours comme ça. On va prendre maintenant le leader. Donc Yemtayambi Bisso. OK. Maman. Luba no pona monte ata moi ça bio bana non yo ozwa maloba. Si. Loba sona sokoli. OK. Nakosloba. Sona sokoli. Ngako lobe yaka sona sokoli. Sona sokoli te kolobe yaka. Merci. OK. Maman kena lisusu. Mama kimeza? Kimezali. Ah, okoloba na place tata moi si. Ete, pardon, na pe mane kasiko. Baba kimeza? Kimezali. Ya olobeza te na kumisika nzambe. Po Fani mwana na ngai ya bali na liembongo. Natombele libale lamu abota mapasa 4 fois. Akende wawa. To sepe na babokilo na biso bapesi biso nyonso ata moko te zangi. Merci beaucoup Bao. OK. Yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau oma yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau osuna lengwa vanga mazole yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau oma yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau osuna lengwa vanga mazole yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau oma yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba
Osuna lengwa vanga mazole yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau oma yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau osuna lengwa vanga mazole yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau oma yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau osuna lengwa vanga mazo yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau oma yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau osuna lengwa vanga mazo yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau oma yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau oma yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau osuna lengwa vanga mazole yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau oma yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau osuna lengwa vanga mazole yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau oma yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau osuna lengwa vanga mazole yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau oma yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau osuna lengwa vanga mazole yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau oma yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba
yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau Oma yangi madizulu manakala kwa babo manatoma keba minu kyau Osuna lengwa vanga mazo. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading, sponsor officiel, Missalande.